ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masendoki, Enakoma Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là, ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour il y a Angola maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout le na Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Misana Kolanda, Irène Masiendo qui TV Identité, Yabunde O Mama Abino la cabino Kakaba, histoire vraie pour Issa Labino Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout vos alines Nengen Alobaka, Nzambalola, Apambola Bino pour na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge Bozelaka, Masolo Irène Masiendo qui Issa la vraiment bien Makasi. Yango Toebi Sakabande Konyon, Sobazolanda Biso partout, ba oh, nan ba sabona na sitiote, bo s'abonner, oh, site ya maman abino bandeko déjà bo sabona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to saela ka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie po mokili eza na makambo ebele bamouré na bamoureuse nazo rappeler bandeko nyonso bolandaka mama Irène Masiendo ki o bozo benganga bolingi bobungisa teinture bozo luka mafuta ya sur po bozala à l'aise bo kende pa ya mama Cornelia nous tadi la mwana télé 6 mois sur tata balobi Gracelite cosmétique nde makambo banda to banda Gracelite muta déclaraka azate mafuta kitoko propre qualité balobi asola rapé bien asape na boutique ne reobote ko lata kitoko soko benge tuna mama Cornelia biloko ni ekoti parce que biloko akafu ekoti na Gracelite toza na savon noir ezawone zolongola ba tache bambuma biloko nyonso ba dégâts na nzoto to pe ba cacher balobi solution ezwami na Gracelite cosmétique ko hésiter te benga biso mbangu ndeka na zoyebisa bana bundesbozala ya kosepela petite sœur na biso Berveli Mavakala na kati ya Berlin azosola kitoko makasi ba papa na ba mama bozana problème ya santé bobenga bokozwa solution o mukongo pasi makolo pasi o papa 3e lokolo moi jar benga biso olia tangawisa ba pigment ozwa aya ba pigment ozwa solution balobi tokenda kabongo nzamba pambola bande konyos boanda biso partout na bo sante ko yebisa bino tozana mwana biso moko asali site kitoko na kati ya Allemagne azola kisa bande kokolamba
kotanda mbetu kobombisa ndaku ba jeune fille bokende ko se préparer kuna balobi bobeta kaka aprenda comme Albertina eza na makambo ya kitoko sito na bokende ko s'abonner bo s'abonner parce que mkonso omona mama Irene paleki kuna azola kisabino ndenge ni basala ka soin na kati ya ndaku. Voilà, merci pour la patience et fidélité mama Irene Masiendo ayaka boye na vite fait na temps opona partager na bino likamoko esali passe esali mawa na koloba eloko moko na bandeko bolandaka mama Irene nzambe aza munene nzambe asala biso nyonso batu toza na souffle de vie mais to raisonnera pe ndenge moko te comportement na soto pe mentalité na biso disons na mindele ekindaka pe air moko ndenge moko te. Pourquoi na lobi boy ba mourir na uti komona likamo ya somo ya pasi eza mukuse na partager ngona bino na uti ko perdre collègue moko na musala a uti ko kufa tina mona ramona mbalo anto sala kana ngana kanitsaka za mukolo nzoka akane mukolo nde na kanitsela kati ya ngwana to jijara batu selon apparence te corps na e mulai mukuse boy opesa age bande konanga to memara masumu ya ngoto zaka langage bake wana za mukola mobali wana za mukola mwasi totalaka ekoleli ya mutu mwana mbalo anto sala na kanitsaka za mukolo metanga kufi na ko apprendre azana 37 ans abotite abalite bande konanga pourquoi nde kona mobali akufi na oki pasi na musala sango eka kufi esali nango batu shote biso tozaka so muta kufi ozolela ozopanike susi otu na programme ezande na musala so programme ezate susi ezate babi akufi na ekaka pourquoi na oki solo pasi na betango mo mbala to bande ko sola na na musala to se comprendra bien. Avant ba fête ya bonne année na 2024 bande ko lobakaza na rendez-vous azokende batia isuki na mutu parce kaza mutu ali bandi ba murele ba muresi bolanda tant tozu ba vacances bonne année tant tozongi musala na janvier na début ayaki vraiment ba sali suki na ye ba planter ba suki o senti ba ke changement suki ne bandi kokola asali kaka 2 semaines na mois de janvier abandi kokotisa ba maladie une semaine à maladie santé za bien te ayeko ya tango le biki azana problème à santé azo kamikosa zo gratter nzoto mobimba apparemment ba suki ba tie elingi te sali allergique na nzoto azo kende hôpital aki hôpital a koti peut-être une semaine et ko sala ke ba eko mona ke ba suki ba planter ki na mutu et sali kitoko te et sali ke zo bote na ndenga kati fo ba opérer ba bandela opération ba sala ki suite ezaki te na musato eko yoka ka koti koma ngam kono kana koti akoti koma na epe na ndako nanga na beteli papa lisolo bi mona mbali moto saka no yebi to kansel ba photo ba sa ko opération po zaki na libandia planter suki ndenge zala kaka koti koma ba mourir na ba mourir semaine auto zaki lundi to bandi musala ba soki akufi na monyongo lokola ndoto mutu akufa nga binzambe to kendara wapi mwana mbala akufi ndena eko apprendre kaza na 37 ans tiki mwasi tiki mwana te tina mona ke na kantika na 50 ans na libandi en tout cas mindele bakola kambango na pesa ki age mondi aza mkonzo kaza ni mwana muki abala na epeta botate bande kone bazana ba en Allemagne te ngana kantika ta msuka a Turc nzoka va uta suki Pakistan suki kwa mboka bazo baza suki Pakistani na comprendre tenga oh mon bazi to sala na azaneka na 37 ans na 37 ans mama ba collègue ba komi ko betali solo nga espérance ko denga kufi to ko sala ni o irena to wani loka ko sala te et si akufi ka foti na yimo ko bitala tala na TikTok mindele babi akufi la normal fois kufa po biloko ane zolinga mutu nyoso te ataki na TikTok bat bazoke ba otse ba suki na libandi musu zo simba la nguti bomoni TikTok bande beka so TikTok eza malamu ezape mabe batni ba Alex Bilo na TikTok bande ko nangeza biloko ko landa te bamdu biteli so bazo kondana kufi ye moko akenda otiani na e na TikTok mama na musala programme ezate ba mourir na ba mourir ke ba ko kunde mukolo boeto kende ta mama dans ce no vecte bande ko nanga rien du tout et puis ke na taliba tonga biti nande tuzara na mwambala akufi donc pour ba kufi neza normal ngabi biso ba africain pe to zandenge nzamba sala biso ya mutu za mite ya malamu ba mourir na ba mourir ngana sala 4 ans nazayi ko sala pa koko moko boye koko wana mukola kufa ba ne ba bengi ngana ndo sa chaque mercredi na ndaka koko wana sala 4 ans na koko wana zaki na 92 ans mukola kufa ba sia covid ba ne ba benga nga Maria kufi to ki kunda Maria na koma na cimetière bandeko na zolela ba ne mo ba olela te mama ngano na 4 ans to vanda na koko to bino bitama susu na olela bandeko na moni ke mindele ba ndenge ba komo bisa tu botika lela aza camarade na ye na dernier temps mama ndo so la kana camarade ndo sala pane chaque mercredi ba FM bazaki na mbongo na lela bandeko na habité téléphone tika o izabe moncho africain ba omo bakolo matanga ba olela te ba mourir na ba mourir to banga nzambe yango na eko yebisa bino biloko tozo mwana TikTok to yebisa même bana nyoso eza ya kolanda te
tozomona baba mibali bazoki baoplante bango basuki na mabandi na bango nazoyebisa bino sembo yesu masi azoyoka nganga na kufeli collègue akendeki batia esuki na motu po aza libandi mibali ya mabandi boza bavilain te boza babogar naki lelo nanga na mama mobali soko po azala bien selon nga na mama mobali soko aza libandi atiki mandefu abimaka bien nayebisa bino vecte naye kopesa mibali ya babandi courage mibali ya mabandi boza bavrai dio ntango tozwa maboko tolekisaka na libandi wana esalaka biso bien bolongola complexe okende kobamba basuki ya mabandi bozo mibebisa nga nazoyebisa bino sembo yesu masi azoyoka collègue nanga 37 ans nakanisa kuta aza mokolo akufi akende kotisa suki na libandi compliqué ye yango bilanso bomona TikTok baolakisa eza ya kolanda te mutu na mutana nzoto na ye ndeko na musu ko meloko boelingi o milange compliqué o santé tolandaka bilanda te amonaki yango epare na TikTok azwaki numéro ya telefone akende kosala musika 3 du temps na biso awa esika akende kosanga sela mpeka na Allemagne babi ezosalama bien na Allemagne pour meza te mais na tour na bibi bien te eza lokwa kobota na césarienne na poto bakobota na césarienne ezaka na problème te bakufa pe na kobota na césarienne na poto bazali na ndele bazali okolongola zemi na poto eza na oli yandi bato bakufa pe na kolongola zemi na poto bazali pona koloba ke nzoto nyonso efonctionnaka ndenge moko te yango ozolandanga soko moni ndeko moko bazosala makambo ne ezosimba azomela bakisi na azosala biloko ne ndeko nanga kolanda te bantikora bato ezalaka ndenge moko te mabandi wana bato baoki plante basuki eza na ngebe na TikTok tomona bato baotse basuki bato baoplante tozomona ti na Londres kutu babandango kala bato Londres banda kotia baplante na mabandi tongo koplante suki tongo banglais baza bakolo nango mais bazo vivre mwana mbala o 37 ake komeka esimbi te ememi etina liwa yango mtozolanda nga toza libumu nene ndeko nanga batela nzoto okinga na saki bebe na kesa ndeko nango okende yo kokufa mona ye esimba mukili eza compliqué mutu na mutala nzoto na ye okinga na mili bakisi wana komi bien kondinga pe na mela ya keba yo komele ko compliqué so matrice ba trompe so gini so li foi yo muto yeba yango na basi mabumini ne bomi tungisa te na pesa bino déjà solution mi bala mabumini ne bomi tungisa te za na ndeko na biso Fatou Sène la sénégalaise aza na Kinshasa aza muta Belgique asala boutique na kitoko na kati ya Kinshasa te karabagen mo soko la tsonde ko na 3 mois libumo kiti ozala mobali ozala mwasi mobali lati gen wana ko peso taille même na chemise même na veste osipila mobenga Fatou Sène la sénégalaise azana ba rouge à lèvres ya kitoko azoteka azana ba fantaisie biloko mato ya kitoko lata na libala na fête ya propre boutique wana babenga ngo Fist Fashion na sala publicité nango ba gen wana eza ba gen ya kafu soko lati mato ba okondi mais okondi noté ezo bendo ba graisse epesa ka taille kitoko soko lati ngo mi omona pena kozi forme ezala mobali to mwasi Daniel ko to nto bomtana to makito na miso batoke na to pa Fatou Sène la sénégalaise apesa biso solution bois kelo mayako lata na loketo esalo bien babi vrai chéri babi mayaka pa pamba te ba mayaka qualité eza pa ya Fatou Sène la sénégalaise ou mela mwasi kitoka sola rapé kitoko babi boutique ezaka kamoko Fist Fashion ba rouge à lèvres ezali biloko mato ya kano ezali ba gaine ezali babi biloko ezakunda ba soutien baso ya tolo minene wana bokede ba pesa bino elengi bobongisa tolo na Fatou Sène la sénégalaise bamurina bamuris na ekobeta lisolo parce que na kamwe mindele collègue nanga kufi na mukolo bakokunda ye balobi na baonte donc mutoye banaka to sekaka to liaka kufi ndetinga e déranger nga par rapport à ce que Congolais tenga to yeba makambo tuti na mukua bongo mama etali bongo tesa kote koma akenda kotia nini na suki nini na libandi akufi donga kam na otuna tuna na comme lokwa moi songi mo bela musala ko tuna babika na sa akufite ngasko zingi ba kunde mukolo nini koleka ndenge nini bongo sa azana 37 ans bala kite abota kite akufi jeune akei po kenda bongisa batia libandi na mutu esimbite ba parane bazaka pate bazaka na mboka na bango avanda kaka na broda na ye yana mobali mama bazobeta lisolongo na pete ngabi quelque part na musala ce que zobela fo kotsa malade ba mourir na ba mourir to bomando to pona musala te au moins na musala so kufi ba otia muto mususu yango bato bolinga musala makasi eza malamu po musala eza tata mama mais toujours attend pema na zui conscience na bité photo pema kanzo tu eza moko pourtant ka moi mbala na kufi bi ke batindi garçon mo aza na mulai boyalement ausa na place ne banda kuta banda ka kobila batia da muto musudo tia kufi boy apparemment muto ana otika la wana ngabiti musalo yo eza bien mais ndikozola ndanga soko sala soki nzoto ebeli ya kotsa maladie saja opema
pema koboma nzoto mpona mosala te po mwa mbalo aninga azali kotravaille bande kosekisa biso na kati ya mosala kufi ndeti nga na mwa lokola toyoki susine bien te na mwa lokola toleli ye te donc mpo na nga congolaise esenga fo maya miso ebima nasala bageste naloba naningisa maboko nalela mpona mwa apayaki wi nakufeli moto ebembene simple bandeko na nga eza pasio ezalaki biso bacongolaise tosala muntu kuna moko akongo akufi mpe tokongola bambongo tokunda mokoni mama tokosala solidarité ya bangolaise nayebisi bangolaise ko nzambe alola pambola bangolaise nyonso partout boza ya so oke matanga bangolaise o manifestation angolaise moko asali ndeko nanga bazaka na solidarité moko bayaka na bagato basamusa bazalaka na bolingo moko bangolaise nzambe ola pambola bino mabe ezangi bato mekoto wana vraiment na longola bangolaise na solidarité ata matanga ata feti boumela boyebi kovanda na bato kote wana vraiment nzambe akantila bangolaise et puis bangolaise baza bango na bangolaise batonga na ati so bakomika kotonga na seke bayambi mpai na kati ya groupe na bango bangolaise boumela en tout cas na landaka bino makamnyos bosala ba matanga ba feti na bino solidarité na bino botikalaka bongo yanga sko na sa solidarité na mindele mi simba te na memi ki congolaise ki africaine na musala pona lela collègue akufime esimbi te pesi pasi conseil kaka na bilandalanda biloko ya TikTok nyonso eza ya kozwa te biloko ya TikTok nyonso eza ya kosala te ya salaki yango elingi ye est-ce que so osala yango ekolinga yo biloko mimba olakisa pe na TikTok eza lokuta bolanda yango te bokomisa yango vrai te eza nango balokuta bakopi tokutani mbala nsima so mwana moto azongi te bisou bye bye. Yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette bikulu ayeli biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosukola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ovimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt.